Mbote na bino, bandeko nanga, ba maman, ba papa, banzele. J'espère que boza bien, nandimi boza bien. Ezalinga muna, na kati ya chaîne na bino muna, numéro 1, chaîne otozo lobela, masolo ya vie, masolo ya mokili. Na lisolo ya lelo, bandeko nanga eza lisolo moko epesi pasi, epesi mokili eza mabe. Na olakisa na bino mukando oyo, botala bino mona bombi kombo ya organisme ango, po nangi problème te, nangi kokoso te. Donc, botala bien bakomi nini signalement impayé ya loyer. Botala bien bakomi, attends, bomona bien, voilà, bakomi signalement impayé ya loyer. Na bombi kombo organisme ango, na bombi kombo ya ndeko ya mutu atindelinga adresse na bombi nyonso. Na bombi mpona kobatela quand même nini anonymat kobatela adresse ya bato. Ndeko ya mwasi abenginga abetelinga lisolo atindelinga ba photocopie donc na bombi mpona senama fo na bomba identité ya mutu abenginga na bomba pe identité organisme etindelie bino bato boza na France boyebi bien bato baza na ndako ya AIDS ndako wana organisme moko munene na otanga kombo te me bino boyebi efutaka bato mwa bandambo mbongo po babakisa bafuta loyer siko bayebisi ye a justifié, batindi ba lettre ebele, batindi ye aza propriétaire a justifié, renseignements concernant l'impayé, montant du loyer principal, 1270 €, montant du charge, montant ya organisme na oechelaka batu, moi bambongo po bafuta, montant de l'impayé. Date de l'impayé constituée au sens de la législation, soit 2 mois de loyer décompté somme due makambo nyonso. Po nani nalakisi bino oyo, nalakisi bino mukando oyo. Na sikoyo tobandi sikoyo lisolo ya po nani nalakisi bino mukando bandeko nanga. Mwasi moko azalaki aza propriétaire, asomba ndako na ye, avanda na awa na France asomba ndako na ye. Ndaki ndako na asomba azwa mobali. Azwa mobali donc aza copain bazosala malembe po bakende na étape ya fiançailles. Na étape ya fiançailles wana ye mwasi alobi ta nga mpe nalingi tokende makambo malembe tosala fiançailles boye na boye. Mobali alobi ta problème te po tosala fiançailles problème te tozwa mwa temps nga mpe nasepeli na yo boye na boye. Mwasi mpe alingi mobali andimi ye lokola mobali avandaka na ndako ya colocation ye mwasi aza propriétaire ayebisi ye makambo nyonso anga nazalaka na mosala anga naa na voiture anga naa propriétaire ndako eza ndako na nga ndako ezali donc eza chambre mibale nazwango na ki jeunesse na nga nasalisali ebele namonaki nasomba ndako na kine nga nakoli na kine te yango naye kosomba na nga ndako na poto. Mobali mpe alobi nga problème te nga mikolo nazala na ndako na nga na colocation mais problème te tant tobala na nga novanda awa nzoka baninga mobali wana ayaki na ye po asaka na ye. Donc comme nazoyebisa bino na kati ya video oyo mwasi asengi mobali basala pe première étape bamona na bafamille mobali mpe alobi te problème te tozwa temps tomona na bafamille ale sikoyo mwasi abengi bandeko na ye mama papa batante bandeko nga nazwi mobali alingi nga boye na boye famille mpe ya mwasi balobi te mobali alingi oyo bosi boyebani wana eza masolo na bino mais mpona otya makolo awa eza copain copine te ezali fo apesa biso signe apesa signe nayebi te nalingi alingi olobani botyelanga na commentaire bandeko na nga mobali apesa biso signe mpo tozala na bokutani toyebana ndeni tokosala boye. Famille ya mwasi baexigaki mobali ayaka te boye na boye fo ya na quelque chose ayema na symbole mpo bango bamona eza garantie. Mobali mpe azalaki na choix te andimi aye na enveloppe ya 200 € apesi maman nga nalingi mwana na yo tokosala makambo tobala na boye mais ezalaki nango kaka libala te ezalaki kaka mwa symbole moko mpo alobake nga naza sérieux wana nga na ye mama enveloppe yango oyo na mimi mwa de masanga mimi soki bandeko na ye mais ezalaki non libala te ezali kaka bokutani bafamille mpe baoki motema na se bandimi basali mpe mwa repas moko basali mwa festin kaka mibale mobali mpe ayaki na membre ya famille na ye moko mibale donc esali mpe lokola fête mais ezalaki nonu libala te mpo alatisaki nonu alliance te alatisaki eloko te ezali nyonso kaka bakutani bafamille ya mwasi na famille ya mobali ayaki na bato na ye
esili te mwasi akomi kovivre na mobali. Mwasi alobi na mobali tan lokola tosali premier pas, yo longwa esika oza na colocation wana, yo longwa mpo oyo ovanda awa nzoka na colocation wana esika bazalaka. Mobali wana azala mpe na mwasi mosusu boka lisolo. Mobali elobi tan problème te nga na ndo ya nazongi na ndo ya nazongi mpo kuna mosala eza pembeni, makambo nyonso eza pembeni. Mwasi atie kaka mbamba mobali aya ovanda aya ovanda aya ovanda ti mobali mpe acede ti aye kovanda presque mikolo nyonso. Mwana dimanche samedi azongi mais tout le temps azala aye mwasi aza assure mobali aza yanga avandaka to préparer libala mpo mwasi alobi yo oza na ndako kuna oza na ndako ya colocation, c'est normal fo yo ovanda nga naza propriétaire naza na makambo nyonso nyonso elekaka nango bien, lekaka bien. Ye mwasi ayebi kaka ke baosala libala eza bientôt. Bandeko ne mpe balobi kasi tia date ozala mokolo nini. Ye mpe mwasi azotia mobali na ye babengaka ni mbamba, azotia ye mpenza motungisi kasi ti tosalaki bokutani ese eumeli esali presque ba 9 mois totia date. Mwasi mobali mpe alobi bon tobanda oprépare yango neti année prochaine. eza lokola napesa exemple là toza na mars 2025 ye azobetelanga lisolo esi elekaki année dernière basali on neti ezala tolobaka tolobaka août 2024 napesa exemple voilà. Donc surtout wana tozalaki na janvier 2024 hein, bon bazo préparer yango neti août 2024 bozomona donc baza quand même na 8 mois na liboso na bon mpo bapréparer mwasi mpe asepeli azopréparer makambo mobali kutu mpona mwasi mobali mpe baose préparer bino bomoyebi kaka famille ya mwasi soki mwana azobala ezalaka eloko moko ya kitoko ali esili te bazopréparer libala mais ezalaki non libala te ezalaki no baopréparer dot esili te bapréparer dot na bango basali dot na bango makambo nyonso baescroquerie na mokili ezali basali dot mobali alobi te tosalaka dot nonu ezala na ndako makambo asale makambo église makambo ya mairie tosala yango après famille mpe ya mwasi balobi libala liboso ezali dot ntango basali dot makambo nyonso wana ekoki mwasi asepeli azwi mobali ne bazovanda na bango bakomi kovivre na bango bien voilà mwasi abika azobala ane mosusu ntango mosusu 2025 ou 2026 bakosala mariage mpo ezalaka rêve ya mwasi alata robe pembe abala banenga batelema basepela bango basalaki kaka dot ezalaki na kati ya ndako makambo eleki nango bien alati tisi na ye ya liputa mobali mpe alati tisi ya liputa makambo nyonso asombeli ye mpe bagi voilà makambo nyonso eleki nango bien nzoka baproblème na kati esili te tokomi janvier 2025 février 2025 makambo nyonso la tokomi na mars 2025 baninga nanga moko mosusu ye ayebi komba mobali na ye napesi exemple bolimbisanga bato kombo na bango Victor napesi ka exemple ye kombo na ye Victor Kingani eza nango Victor te napesi ka exemple ye mobali kombo ni Victor Kingani eza lokola X quoi voilà sikoyo moko mosusu lettre oyo nalalakisi bino mo bomoni bakomi signalement d'impayé makambo sikoyo ebandi partie 2 moko mosusu azwi bacourrier azwi yango ebele ezalaki liboso bazosenga ye demande d'information ye azoloba mais ntango mosusu base trompe mpo nkombo ye ne ezali bacomprendre te azwi courrier yango misato mobimba elandani lundi mardi mercredi na mokolo suka nde bakomi signalement d'impayé atangi donc balobi oui nkombo na ye yo ozali propriétaire tolingi justifie locataire na yo afuti loyer te depuis juillet 2024 bozoyoka pendant que bango bazosala bapréparation ya libala ye donc ndako moko ezalaka na nkombo ya mwasi oyo apesinga lisolo donc ye azali propriétaire na kati ya ndako na ye batindeli ye mais locataire moko azwa ndako ye mta aza garant makambo nyonso lokola afuta loyer te isiko bake komona propriétaire mpo ezali nkombo na ye makambo nyonso ye alobi menga nayebi naza na ndako naza propriétaire principal eza ndako na nga nayebi nanga mutu oyo te bakomi siko komba mwasi
bozomona Victor Kingani azali mobali ya mwasi oyo azwi likama ya oyo batindeli courrier na adresse oyo na bino boyebi batindelaka bato bacourrier mpo bafuta ndako mais sikoyo na kati ya courrier yango mokanda yango komba mwasi moko ebimi alobi locataire na yo madame Kingani afuti loyer te 1267 euros yo moto oza propriétaire mpo tosunga ye yo tindela biso bamakambo nyonso bajustificatif nyonso bamakambo nyonso yalobi me kana ocomprendre te ayebisi mobali chéri tala makambo naputa ye nango parce que oyo eza ndako na nga nyonso ezala na nkombo na nga ata totya nkombo nao na se na baboîte aux lettres monsieur Victor Kingani chez madame Kingani ye mobali alobi ya nango tomosu makambo ya lokuta tomosu makambo ya lokuta eza comme kozala erreur bwakisango kokipe te opesanga mpenza accent mobali wana nga alobi makambo ya somo baninga ye mpe mwasi azalaki bien te abi omoni bato mosusu balingaka kovi na bango bien kanisa ndeko mwasi aza propriétaire donc mutuna eza carré mutuna eza ordre ye alingaka babuzoba te donc azalaka na problème te na leta alingaka kutu kozala mpe problème te na leta baninga esili te ye sikoyo mwasi wana abetelinga lisolo azala na moninga na ye donc yaya na ye donc likambo nyonso elekaka te sans kabenga ndeko na ya mobali donc baa bacamarade bakola ensemble balokola mpenza leki na kulutu moko mosusu avandi na ndako ayusi alobi nabenga ndeko na nga voilà yaya ndenge nini yaya na nga tala yaya nazwi likambo nazwi problème nazobanga tala boye na boye atindeli mpe bafoton na telefone atindeli ye alobi ndenge nakende na esika ngo nayeba nga nazocomprendre te ye ya yango mobali camarade alobi te okokende bongo te bosoki basasan yo oyebi te ta mosu ezali nango lukuta yo oza na problème te yaya naza na problème te yaya ne ayebisi avant kende esika moko kende na organisme otala ta mosu ezali nango erreur ye mpe mwasi ya ndimi lobi natangaki mosala taki na organisme oyo bino mo boyebi ezaka bino mo boyebi bato bazaka na ndako so bazwi ndako mpo bafuta aide ya mokie bakendaka kuna ye mpe ake alobi oui madame bonjour talanga na recevoir courrier oyo boye na boye babeti na ordinateur babi oui en effet toyebi eza yo oza propriétaire moto azwi ndako na garantie makambo nyonso locataire makambo nyonso yo moto valida oui donc biso tolingi justificatif ye alobi non nga naza propriétaire principal oui eza ndako na nga mais oui madame oyo eza ndako no principal encore organisme mpe ezaka bayebi nyonso baza na badonné nyonso babi oui madame on a compris oui oui vous êtes propriétaire oui ça veut dire que votre locataire ou locatrice aza na baimpayé biso tolingi opesa biso bajustificative mwasi alobi nayebi nanga te ezali frottant mosusu mutu azo-utiliser kombo nanga alobi écoutez c'est bien vous êtes bien propriétaire ici et tout sikoyo ye alobi ntango na oporte plainte lokola mboka to wana mboka loi il faut preuve il faut enquête bayebisi ye koma courrier loba ke oza nao responsable na makambo te ko ozala fraude ose dégage na makambo wana nyonso asigné kaka na minute wana komi courrier makambo nyonso basaleli mpe bafotocopie bango mpe basala enquête abengi ndi camarade yaya bayebisi nga baconfirme nga c'est vraiment ya solo donc ngai soit disant nga naza na locataire na nga azwa ndako me ndako yango azofuta yango te sikoyo baproblème nyonso ye na mutu na nga ndeko nayebisi ye camarade nayebisi ye bon tosala boye lobi nga na mosala lobi na batongo tokende na adresse ok yo moko te tokende biso mibale nzambe alalaka te baninga lisolo oyo epesi nga allez esili te le lendemain nango bake le lendemain mokolelandi na lingala bake na esika wana esika yango ezali ntango bake bakuma na immeuble yango na adresse yango nzambe alalaka te gardien azalaki mobali alobi yo koloba te tikanga naloba makambo nyonso yo koloba no te mposo olobi baéchange mwasi na mwasi ta mosusu tikanga naloba oui bonjour madame voilà naza propriétaire tala naza na besoin naluka locataire nanga kombo oyo madame Ikingani donc nazo kojoindre ete yango na fona moni obligatoire mpo
to napesa ye ba justificatif parce que afuta loyer na ye. Encore ba gardien bazaka songi gardien alobi oui. Ah bon? Azotuna susabi. Oh, ma vanda na 3e étage. Azakutu na zemi. Moi ça ningani. Ana zemi. Mobala ça sala ki signe. Ndeko na sala signe. Azana zemi et tout. Ava ana 3e étage. Est-ce qu'azali? Ah ben oui, azali na mona ki azali. Na mona ki sala ba course. Azongi. Oh. Siko na boîte aux lettres à Moni Kombo à monsieur Victor Kingani. Oh. Et à Sutuki. Victor ezalaki te me Kombo Kingani ezalaki. Abi kombo yo Kingani eza Victor te tam susu ba Kingani baza ebele ozomona tam susu moni ba kombo neti ma monsieur Diallo monsieur Jackson ozomona ya ba kombo mo batu pe baza nango ebele mais muteme ebetaki muteme sali tuku beti penza baninga ale ba mati ale tant ba mati ba sonner pe et au ka voir moi si oui bonjour oui c'est qui au ka voir père oui c'est qui c'est comme moi sango bi français ezaki ya otengama oui c'est qui mobala oui bonjour madame Kingani na kombo ba chaki ezanga monsieur ngezanga naza propriétaire tozana madame ngana madame toza propriétaire ya ndaku mais yo balobi kozana ba problème à loyer ba problème payant nangi to mona mon mari il est pas là je peux pas vous ouvrir mobali nanga zate mwana fungola bini zate mazol bon na français baninga donc nazo ça l'interprète ndenge ndeko moi ça zobetelanga lisolo mobali nanga zate mwana fungola bini zate ye moi ça le mobile à lobby te ndeko non madame s'il vous plaît nga naza propriétaire nanda na adresse nanga na recevoir ba courrier il faut na peso ba justificatif to solo là to bandeni au sala parce que yubinu bozo futa loyer te loyer 1200 ba singa na justifier na uti mboka un organisme na ba ebisinga boina boy oui mais mobile nanga zate mon mari n'est pas là na ko fungola binoté na ebi binoté na ebi binoté na ko fungola binoté oh d'accord. Bon, tiens, madame gardienne taebi singa ozali, donc yango toko solo là. Est-ce que na ko benga gardienne to solo là na présence à gardienne? Allez, ba mati ba bengi gardienne a fungoli gardienne. Oh, ba mona boy. Moi si libomu munene alobi oh ba kotika na ndako boy oui est-ce que na ko tanga na propriétaire oh ndako na bino mengam na propriétaire ndako donc on va juger en fonction ya lettre moi si pe abangi tsamoni makambo ya l'état abangi kaka ba fungola boy lokola gardien nazalaki moi sona albaki nga na bibinote na ko fungola binote wana za na raison tant ba fungoli ba mona kaka koti boy amoni photo ya mobali monsieur Victor Kingani na mwasi wana ebi kelekeli ayebi loko nini osala te oh yo ebi muto mabi oui on ebi muto yo ambali nanga oh scandale kaka on a minchi wana scandale ebimaki mwasi anga lobi oh ndeni oyebi muto vous êtes de quelle origine madame Aza congolaise, bah comme koso lingala. Gardien a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler la police. Yo comme moi oui, appelez la police. Bazo mina senga naza na zemi. Na katanda kunanga siko moi si wana wazala ki vrai propriétaire. Ndekona mobile mtazo lo banyan sopo ezala kilo. Alobi non, eze escroquerie. Madame na uti na organisme oyo ngana propriétaire ba ebisinga ndaku oyo e mtaluango achang donc ngana naza garant na ye donc basalanga ba trafic basalanga ba makambo boza escroc benga police donc scandale presque bitumba batuba bimi donc vérité koyeba mobile azara na double vie azara na mwasi wana awa azara pe na mwasi wana mususu koto donc mwasi mobali ayiba mikanda ya mwasi ayiba ma identité na ayiba e makambo po azwa ndaku na ndaku wana basenga ki garant lokola garant azala ki ye mwasi o asala ki dot aza propriétaire et amona ki ko simba lokola aza propriétaire ayibi ba fiche de paye ayibi makambo nyonso a falsifier makambo asali nyonso lokola mwasi apesaki ba confiance nyonso yango na mwasi alobi yango mukomsusu ozosenga mukanda nanga mukomsusu ozosenga mungana yebite nazo pesa nzoko posala babuzoba mobala asala makambo nyonso na sima mwasi azwi ndako mususu azape na mwasi mususu oya lingara azape na zemi na photo na bango photo libala donc scandale police tonga ye
police aye donc ezalaki scandale bitumba mwasi wana abeta kaka moninga me bayebi se soki osimbi oza na problème parce que aza na zemi encore mwasi azemi aluki susu problème abandi kolela scandale nzoka bango baza bato mabe basali banini police ntongo aye mwasi wana expliqué bien mwasi wana expliqué bien heureusement gardien azalaki abi mais madame oza na infraction so ndenge okoti na ndako mais eloko ya liboso longwa nano na ndako oza extérieur parce que eza lokola menace mpe eza ndako na yo te oyo eza na mokanda eza ndako na yo mais oyo eza ndako na yo te ata oza na raison koperdre raison ndeko mwasi abi policier azalaki gentil acomprendre nga malobi nazalaki na infraction bakokai mpe kokanga nga mais dieu merci bakangi nga te donc makambo ekomi makambo ya justice ezokende na l'état mutu Victor Kingani azali na procès mwasi aporté plainte mwasi ayebisi mpe famille makambo nyonso moto asali donc mwasi mobali ayeki na vi na ye mpo aescroke ye azwi ye bambongo ayibi ye bamikanda mpo azwa ndako atya mwasi mosusu mwasi yango aza mpe na zemi donc ezalaki l'histoire moko incroyable baninga yango wana na mokili mpona ozala bien na mutu mpona ozala na relation il faut kozwa temps mpona oyeba mutu mwasi wana azalaki presse akotisi mobali mbangu na ndako nzoka mobali azalaki na vi na mobali azalaki na makambo ne ntango amoni ke mwasi wana aza na makambo bien yango oyo aprofite franchement bino bato bosala boye eza bien te bapapa na nga bandeko na nga mibali mpe bokutani na mwasi alingi bino eza faiblesse te bokoki kosakana na mwasi bokosakana na basi bongo te sikoyo bino boluka bamoyen bozoluka bomengo na nsima mwasi bolinga mpe mwasi yango bozala bien oyo bosali bodétruire mwasi ya bato mwasi akomi na détresse mwasi akomi na suka annule mariage abandaki kofuta babiloko abandaki kofuta basale annule mariage bag wana azalaki nango ateki bag yango donc ase débarrasse na makambo Victor Kingani azali escroqué ye déjà nzoto escroqué motema escroqué mwa kovanda na ye epa na ye escroqué standing na ye asali ye mabe mwasi yango aza na désespoir alobi soki nayebaka me bato bayebisi ye lokola makambo ezokende na procès tikela procès akofuta makambo asali akofuta problème te nongo police esi azwi likambo asali mpe main courante makambo nyonso organisme wana mpe ya l'état donc makambo nyonso eza en cours ye nzambe aza malamu elo monte esalamela ezali basali usurpation na identité na ye vraiment histoire lisapongi ya histoire ya mwasi oyo lisapongi ya mama oyo epesi nga mpasi epesi mawa engolobaki tosala attention mibali bayaka mpona olinga biso il faut tosurveiller balingi biso mpona nini misusu bayaka kaka mpo basala likambo apres bakende donc tosurveiller tosala attention baninga na nga basi nayebi ke mibali ya malamu baza me ya mabe baza ebele koleka mibali ya malamu s'il vous plaît wana mpenza eza ya solo yango wana yo ndeko mwasi oza no na mosala na yo oza na makambo na yo soki olingi mutu kolinga mobali ana na situation ya se ekosala nango eloko te mais fo mobali aza na situation ya se alingi mpona bosolo soki alingi yo mpo aescroke yo vomi ozala no seul comme on dit na français vaut mieux seul que mal accompagné parce que yo ozolinga mutu osakana donc balalaka balamuka mobali aza na baplan aza na double vie awa aza na mosusu kuna aza na mosusu ndeka mwasi alobi mais l'heure nini atie mwasi zemi ye avandaka nanga l'heure nini nga na bi mibale baya bandoki ntango mosusu apumbwe akesala makambo na ye vraiment boyebisanga na bacommentaire histoire oyo ezaki mwa molai eza kutu molai nga na ndeko ya mwasi tosololi ata ba 2 heures mais nakosala video ya 2 heures te nasali en 23 minutes donc boyebisanga na bacommentaire lisola oyo epuis makambo mosusu natie na français boyebisanga na lingala yango oloba nini ayebisi bino merci à bientôt.